Mbote o mabota mabino, merci parce que vous avez belé liboso ya itando eke pour na kolanda magazine chrétienne na lingala. Toza ko fongola yango na bref oyo. Église de Mangembo Matadi na pasteur de Kaoka Lombo babongisi po na bana nyonso ya Congo Central pe Matadi Mobimba milulu minene ya spécial Pentecôte na boyemama likambo eza bongo mais vous recevrez une puissance. Milulu yango ekobanda mokolo ya mardi 30 mai kino dimanche 4 juin 2023. Nangonga ya 16h30 kino 20h juste. Batei bazabongo pasteur Patuka Dima ya Mangembo Bandundu na emoko pasteur de Kaoka Lombo ya Mangembo Matadi. Na boya adresse eza Semoko avenue Nkalankala numéro 414 na commune ya Matadi. Référence eza Hôtel Formosa. Boye imalamu na kombo na Yesu Masia. Bongo na ngambo ya Mangembo Kalamu na département na bango ya bamama babongisi milulu minene na tina na bamama nyonso oyo bandi mokolo ya lelo le 24 kino le 27 mai 2023 na mama na likambo. Femme, ton cas est différent. Et bongo batei baza bongo misatu pasteur Véronique Momo ya Mangembo Bandalungwa, Mama Blandine Teka ya Mangembo Bet Peret na emoro pasteur Chouchou Mwamba ya Mangembo Kalamu. Boye adresse eza bongo na 4e mairie numéro 35 bis quartier Kimbangu na commune ya Kalamu. Nzambe aza kozela bino ba mama nyoso. Clôture ya Académie du Signe Naturel et Salemaki Bongo mokolo ya dimanche na église de Mangembo Bandalungwa. Bolanda ndenge nini elekaki kuna. Ezalaki bongo mokolo ya dimanche 21 mai 2023 nde clôture ya Académie du Surnaturel et Salemaki na église de Mangembo Bandalungwa. Na boye poso mibale bandeko bazalaki wana pona kokila pe kobondela. Kasi recteur ya Académie du Surnaturel Molimo Mosantu ye moko azalaki au rendez-vous. Kamwa pe matatoli ya somo nde Salemaki na poso mibale yango boyo kandenge ba organisateur balobi. Ezaki préparé d'abord par les prières pour communier avec le surnaturel, pour avoir instruction de la part de Dieu. Pour Kambango Nereto Sali, on a dû mettre une équipe en place, on a organisé, mais le plus important c'était que le peuple de Dieu vienne assister pour recevoir le message de la part de l'Éternel. Et il y a que ça vraiment désolant que le message qui destiné à Batou. Vous avez vu la profondeur même du message. Vous avez vu même la qualité et l'importance. Tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines, c'est venu pour Namutumoko, Natangunaye. Donc, Mutu Oyazu Yango a raté Yangote. Gloire à Dieu. Batiel Biso le sceau du Saint-Esprit pour attester Makambo Tozui à travers l'onction du Lotosali Natonga Lelo. Et donc, ma prière est que Onyon Sonzambe, Alobeli Biso, Moko na Moko Akoka, Komonango et Salemanavi Nae. Sentiment, il y a Essengo, on est dans la joie. La manière dont les choses se sont déroulées et puis la manière dont nous avons atterri, nous pouvons être dans la joie. Nous avons vraiment vu la main de Dieu. Dieu était au rendez-vous. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut que Dieu soit là. Si Dieu ne vous accompagne pas, rien ne va marcher. Et depuis que nous avons commencé, depuis les premiers jours, les 9, jusqu'à aujourd'hui, ici, Dieu a fait des grandes choses. Je crois, dans les jours à venir, vous verrez, il y aura une série de témoignages, les gens vont témoigner. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait. Surtout, nous bénissons les recteurs de l'Académie du Surnaturel, le Saint-Esprit qui était au rendez-vous. Et nous ne pouvons que bénir Dieu. Académie du Surnaturel ezali milulu oyo esalemaka mbula nyonso na église ya Mangembo Bandalungwa elongo na motamboli Simpate Espérance Mbakadi. Ndeko na tina na yango ba milulu ya lolenge boye kozanga kate. Tolobaki te, tolobi. Kaka na o etali clôture ya Académie du Signe Naturel o ezalaki bongo na Mangembo Bandalungwa bandeko nyonso o bazalaki wana bango bazangaki malobati balobi na tinya la o elekaki kuna matatoli pe bikamwa boyoka bango na micro ya Francis Matondo.
na cadre ya milulu ya Académie du Surnaturel oyo esalemaki na église ya Mangembo Bandalungwa, bandeko nyonso oyo bazalaki wana wuta poso mibale bango pe bazangaki maloba te, kasi batatoli oyo bango bamoni na miso na bango. Na sepeli vraiment makasi comme on anga Blandine. Na vu vraiment ya mingi. Je ne sais pas comment expliquer, mais na vu vraiment ya mingi. Makama malamu eleki awa. Donc na opesa conseil na bato yo ba eza ebele basambela rapete. Makama nzambe baboya yango ba osala bato mususu ba osala mokili. Mieux faut ba ya. Awa to se retrouver en tout cas to pamba mi papa pamboli biso makasi na zui ya ebele. Onga na zui. Ndenge na comédien au moins age na ngozo malonga za souté. Na surnaturel, ça surnaturel. Donc na commis jeune fille ya surnaturel. Mwana mbakadi. On a zui awa. Ya ti contact to biki bikamwanga na za vraiment miracle ya Académie du Surnaturel na vivre yango pe na moni yango ya ti contact. Nzamba mbakadi aza nzamba ti contact osimbi ozui. Topesi nzambe merci parce que asali au-delà ya ba pensée, au-delà ya auto sengaki asali en tout cas ba surnaturel. On te rendre une action de grâce. Merci beaucoup à Dieu, merci à notre papa Espérance, merci que Dieu vous bénisse. Vraiment pendant tout ce temps, il y a 2 semaines, il y a l'Académie des Surnaturels. Dieu m'a beaucoup fait, beaucoup. Nous avons mingi vraiment. En tout cas, il y a les bossés qui nous paient la katanda parce que tout a été troublé la katanda qu'on imaginer. Mais tout à moi est surnaturel. 2 semaines Académie des Surnaturels, vraiment, on a été bénis et encore bénis. Il y a eu des miracles qu'on a palpés et les miracles qu'on sait que ça va venir. Et il y a épanouissement financier, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Vraiment, nous bénissons l'Éternel. Il y a Esther qui va encore parler, la petite qui a vu des choses. Je suis venue ici pour l'Académie des Surnaturels. Je voulais parler parce que Jésus nous a protégés pendant un long moment. Parce que Jésus était là pour nous. Il ne nous a jamais laissés. Ndeko tata, ndeko mama, ndeko elenge, nzambe ya Espérance Mbakadi, aza nzambe ya masapote, kasi aza nzambe oyo, aza kopesa biyano na ba problème na biso nyonso. Na boye yaka na bula numéro 1 biso, na commune ya Bandalungwa, na église ya Mangembo, wana nde okozwa biyano na ba problème na yo. Toutes les fois que vous l'utilisez, aucune puissance démoniaque ne pourra s'approcher. Et bongo tokiti na ngambo ya Mangembo Bet-Peret kuna ba chaîne de prière ya ba mama eza kokoba kaka chaque lundi kasi bikamwa matatoli ezoleka kuna makasi elongo na la fille du prophète Blandine Teka. Bolanda nini o bandeko balobi. Eza kaka kokoba chaque lundi na église de Mangembo Bet-Peret, chaîne de prière ya ba mama oyo eza kokambama na mosi ya nguya la fille du prophète Blandine Teka. Kasi natina na yango lundi oyo itikoleka ezalaki lisusu somo kuna mabondeli ya kafu pe ba témoignage ya tikotak nde ezalaki kuna na yango ba mama bazangaki maloba te bango balobi boye. Azana mukpada invité ngamba pe liboso na ya awa. Mais na sepe na prière na tika na bando yaka awa. On a eu na sipan bai bande ko bai ko vivre bikamu. Bai ko mona donc nzamba zali awa. Pona ngai na kumisi na nzambe parce que o azo sala kati na église o eza ba merveille moko exceptionnel. Donc on nzamba ça donc les on a sanga na maloba na kumisi ka nzambe parce que o sala mine ba témoignage mine nezoleka. Awa nye makambu papa. Onya te kufezo sekwa. Moninga na ngane mtayaki na awa. Nyoche za malamu todo za bilu elonga makati papa. La prière d'aujourd'hui ça a vraiment fait quelque chose ici au milieu de nous dans cette bête pérette. En tout cas, nous avons visité biso surtout à sali biso ba miracle et loko moko to sina tongo la lelo en tout cas yango sepeli savon te bala rai. En tout cas na bengi bango ba ya chaque lundi na bête pérette Mangembo. En tout cas tozo ba pamboli ba témoignage za ya makasi. En tout cas maman azana ndaku alamuka aya na lundi bête pérette délivrance et salama ma balle zo pesa ma voyage zo fongama na bête pérette awa. Miracle leki makasi. Nzamba mi monisi toyaka awa chaque lundi
nazobengisa bamama nyonso bavai na ndako. En tout cas, oh balobaka no comments. En tout cas, Dieu était au rendez-vous ce matin vraiment. Il était vraiment au rendez-vous. Netinga personnellement, nabi ke nasi na suis. Et puis on est tous nanga ngo libanda pour dire que na suis a ebele. Nzambe na pambola maman Blandine. Awa na Mangembo Bet Perret lo sambonde bilei na bango. Yo oyo ozana posa ozobiyano na ba problème na yo na nzela ya mabondeli yaka na avenue Makanza numéro 66 direction Chaba na commune ya Ngirengere. Nzambe Espérance Mbakadi au Blandine Teka salelaka akopesa solution na ba problème na yo. Na boye bandeko nyonso o balingaka kotanga ba livre o ekomami na basali na nzambe to pe kozwa boyebi o etali bongo makambo na nzambe Bookshop Bercheba ezawa na pona tina na bino bolanda. Na kotanga babuku nde tokozwa boyebi ebele. Bookshop Bercheba ati pona biso bana na nzambe ba livre ya lolenge ebele pona boyebi na biso bolanda ndeko oyo. Na livre oyo natanga ngo epambolanga makasi. Titre nango ezali Ephraim, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob. Moto akomi yango ezali motombo ame Espérance Mbakadi, papa na biso surintendant général de l'église ya Mangembo. Alors nakotanga livre oyo eloko na comprendre ezali ndenge nini Jacob na suka bomoi na ye azoko adopter bana ya mwana na ye Joseph. Ephraim na Manassé. Alors, eloko ezoka musanga ezali soki olingo adopter bana ezalaka tango na makasi ya kobokola bango olingo pesa bango chance ya vivre. Mais eloko Jacob asali ezoka musa na suka bomoi na yazokene na kokufa quelques heures toloba si pas quelques jours pratiquement quelques heures abengi Joseph a elie bana na ye wana bazana bakoko na ye a zui bango lokola bana oye moko aboti. Ça veut dire akoti bango na libota na ye kotala malamu Ephraim akomi na esika ya Ruben mwana na liboso Manassé akomi na esika ya Simeon. Donc bato bakanisaka ke Jacob azaka na bana 12 azaka na bana 12 te akoma na bana 14 pour Ephraim na Manassé bakoma ki pe bana na ye. Et pesi bango kembo parce que shift et salemi position est changée. Donc il y a un livre où ezali en parallèle chaque fois que ce qui Jacob a chaque fois que Mutoaza adopté comme biso to côté na libota ya nzambe na kati ya Yesu positionnement est changé shift et salemi. Ephraim azaki mwana mibale akomi mwana liboso ba pesi kembo oyo Ruben akwai kozwa te. Alors nazo recommander bino boya ko somba livre oyo nga personnellement natanga ngo 7 fois donc natangi yango encore et encore jusqu'à ce que ekotanga malamu ba livre ze belé awa nandimi ekopambola bino makasi. Bookshop Bercheba ezwami na avenue Kimbanza numéro 80 bis na commune ya Bandalungwa ndeko kotanga babuku nde memelaka biso boyebi. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso ya nga kolakisa ete magazine chrétien na biso ya lingala ekomi na suka me ya moto kabwana totala nini oyo makomi elobeli biso mokolo molelo. Bozalaki ebele liboso etandoke pona kolanda magazine chrétien na mino lingala topesi bino matondi mingi pona confiance oyo bozo continuer kosala biso e biso pe tozana pona kosala plaisir na bino na yango bo continuer pe kolanda biso na MCL TV chaîne YouTube na biso kuna nde bokozwa ba notification ebele mais surtout bo s'abonner pour que masolo et continuer kaka kokoba ndeza kokoba kimia na nkolo ebika bino o mabota mabino tokutani mikolo misali koya bye bye.